Bonjour, bonjour, on a ba fan nyonso ya Doma Boss la poulka de la prince. Bonjour, bolanda kaka DKM Flash TV. Bozala de suite, bozoka biloka Doma Boss ya sika. Bonjour na boss nangai mon boss. Na binga kaye 3 fois David pona yende mutaboma Goliath. So na kanya masoda makasi yende mutu akanga ben dividi nyonso baza pembeni na ye. Bonjour, ba fan nyonso Doma Boss boss na te restaurant biso na Lyon. O nyonso toza na posa ko lia biloko nyonso oza nango posa akende ka na restaurant biso na Lyon arosala de cité. Bonjour na ingénieur na ngai oazo filming apa bomo na ngande na zaboye Iberstar. Bonjour na okoto zali papa si ma caméra. Bonjour na ba fan nyonso Nathalie Mpanzi na moni Mayala ingénieur Mayala. Bonjour na ingénieur Seko ingénieur Seko. Bonjour na opekoto zali. Bonjour na ba fan nyonso ya Doma Bossi boka motende bomoni Doma Bossi boye ha mopanzi na nga boromona kaka invité na biso otoza na kala mingi tazo kota awa boromona makamunini oyo akolekisa biso na kati émission na biso ina kosenga ingénieur na nga Iber ofongolela nga caméra na nga bamona invité na nga na zana na plateau yemoko ako se présenter pona ba fan na nyonso to obalinga kae bayeba. Bonjour papa. Bonjour papa na mbio na plateau na ngai oki koyebisa ba fan na yo kombo na yo soki ezana pona bayeba. Ouais, je pense que Banakin, Banapoto, Binotu Bolandanga, Boebio est mal à l'aise les serpents. Mobile qui tourne à Kabanzo ton akisi. Motomabene longa basango donc yeyo. Mettre mal à l'aise les serpents. Ouais, bien mon bomoni mettre mal à l'aise les serpents. Aza awa mutakaba beauté na kiss. Akaba na yango boya na ki obote na eva na ndako mais a préféra sala na ba kiss na bomoni aza déjà na nguma na awa nyoka na oazo tambola na partout azalaka mais papa mal à l'aise to monyo na plateau na biso na nguma oyo nazo banga kutu na koposa na pembeni akokyusa ngana mabete. Non, salo mabete parce que na uti ko kitisa ba kanda na niveau esengaki poto vanda biso mi balebo. Merci papa na ba fan na bazo senga bayeba mal à l'aise banda abanda métier na oyo mal à l'aise abanda na âge nini pona ti lelo azala toyebi bato mosusu babanda ba kiss na âge ya 10 ans ba miso pe bako basalela okana kimukolo pona loyenge yo vraiment banda déjà ba makamno oyo na âge nini. Bon ngana bandi makamna nga catch na âge à 21 ans lelo 36 ans donc nazo évoluer kaka. Ozo évoluer kaka mais au bunda déjà combien de combats na ba catcher nini? Bon na bunda ba kombe belé na bunda ba kombe belé na ba catcher belé combat ni déjà gagnant. Na gagné belé tant muso na poleza mukie mais na gagné belé. Au bunda net na catcher nini o ayebani ba catcher o ba yebani te mais ba catcher vraiment ba yebani ba sala pe ba kombo na mboka na biso. Bon na bunda na lipasa na bunda na sibolite bazé belé. Politika moko o alata masque. Oui. Combat on ya bino si politina gagnaka. Bon a gagnanga parce que na simbisaka nyoka akimaka na ye abangaka na ye sibolite. Ndena polaka. Bon combat ya yo na lipasa. Bon on a lipasa na pola parce que lipasa na zalaka pembeni parce que nga na bundaka ngaka na nyoka. Donc ye lipasa na zalaka pembeni. Mais zalaka combat ba o batala yango baebi. On a des bakacha o betelinga masolo na bango mais bango nyoso ka ba gagna c'est que yo zano makasité. Bon toutefois balobaka vrai mutu o alobaka défaite na e non que no ba victoire nga parce que bat ba mon on dirait na omi la kisa donc faut ba défaite na pas comprendre que na zape o sengi na zala. C'est que déjà pena papa na biso edingwe de abo bunda na epe. Bon wana collègue danga to bunda. Edingwe za collègue na yo. Oui collègue de service. Soka za papa na yo pa na nga za collègue. Est-ce que combat yo ne dingwe nana ngwa gagna le ba vraiment vérité awa tangela nga penda bato o pona monika bato nyoso to ba gagna yo pola kaka est-ce qu'on a yo na edingwe nana gagna. Bon presque ba combat mingi na opola net na edingwe so na poleza po Denis Kamba ya côté là parce que Denis Kamba a déclaré même na micro ingénieur Patrick C quoi ça na ba image wana soka ti romona Denis Kamba a déclaré que toloba ki nyoka te petit kitisa nyoka na ona ring ta ona kitino rande dingwa profiter ko sala we senga ki sala. Menga yebi edingwe pa kota na ba moto na nyonso apanzaka bato mabumu asala ba démonstration mo boye o mutu ko biso moko to koma mo potala apanza bisa mchopo bato omela makila mais yusko yena nyoka na comment c'est possible ba pekisi nyoka yo boyi pe nyoka na obunda na obimisi nyoka libanda yo moko yeba ite ketango obimisa nyoka na oke ba oganye yo. Bon eza
règlement oyaka tango déjà moto aza autorité morale apesi ordre moko okoki koboya te faut accepter parce que balbaka exécuter réclamation après ndena acceptaki na mona eza pona nyoka te eza vraiment de pona edingwe na na mona combat te ke mutu mo ba gagner edingwe eza vraiment ke edingwe nde ye basala ne ba jeter so li otondi te okomeka te ko posa pembeni edingwe parce que yo eloko nango esala ki oke o mona place na okoka te mo okende ka ko bunda na mutu lokole edingwe o bato nyonso bayebi ye aza pena mutu amabe ya makasi eloko nango esala ki o sentiment nini po ki obunda ne edingwe. Bon, toutefois, na oloba, soki olobi ke batnyos babanga kae to batnyos to babundaka na edingwe bapola kaka, na osepela moto aza na mbongo na ye, andi makotia mbongo na ye anje, atia combat retour ngana edingwe totala nano. Oui. C'est vraiment que yo ko gagner edingwe. Est-ce que edingwe pas sûr que na combat retour ako gagner ngai? Papa edi okinde ba boya ba boyo vraiment babike osila na ode ya banda kala kombo nde tikala mais yo déjà moto déjà okweya déjà osila bakunda o déjà ozali susu te babi soko ndimo senga komba vraiment okolala bakao nyoka pena ndenga za a tour ndazo sala tour a liboso po bopekisa kieke asala lisusu te o bakotsa nyoka na terrain te mais tour solo biki oza posa vraiment ke nyoka zala ozwa biloko na yo mais ce que soye di penda sengo ki abia zana posa komba na yo pena bunda na ye oza vraiment sûr que tour yo ko gagner mais naza mwana mobali edingo ganinga te combat retour yango na lobi moto amoni ke aza na mbongo na ye to député ou ministre moko bo aza na posa ACP la asenga combat retour ngana edingwe a OCP la nous avons makambo ngo comme bangisa ngai vraiment bazo senga ka combat ya retour et ya combat ya retour so ke yé wana vraiment ye di awala na yeba kao mais ngasi ko nazana posa vraiment obetela nga pena lisolo mukie ya batu oyo ganya otangika bakomba ba sibolits ya lipasa batu oyo ba police metanga pe bakombo ya batu oyo ganya public na oba yo kakete oganya mutu boyo faut tanga pe bakombo na ba yo tangika bakomba batu oyo ba police opona nini faut tanga pe ba yeba pe niveau na yo musala na opendenge zo kende ndengo ganya pe batu na yo faut pas ko bomba bango faut tanga bakombo na bango. Non, toutefois omoni balobaka moto yo ayebaka musala amilakisaka te donc ekozala n'importance te ya kotanga bakomba bato na ganya parce que bato na ganya bango moko consciemment bayebi ke na ganya bango deux ans d'importance te pendant tanga bakomba na bango e okoma ke na omilakisa ke na ganya bango mais bango bamiyebi ke na ganya bango. Na poser question moko na combat o bobunda na yedi to mona penda panza ka vraiment libumu azo libumu na panzi penda mchope bimi libanda sko esala makandenge nini pona olamuka elo nango esala maka wana vraiment po biso to yebi question yedi panzi o penda libumu sepe ki mutema mabe ane koteli akosundolo pe na terrain kei na yi sko yi esala ndeni pona ozonga lelo kuma otambola isuna makomi bale na makile bele o ebimaka wana esala mande. Bon, Isaka va miracle, hein, dans l'église va le miracle, Isaka a miracle. Parce que ngana ebi catch, et dingo ebi magie. Donc à pratiquer qui magie na e pas nanga i catcher. Donc on te comme na niveau ana. Isaka a miracle. C'est que yedinde azana zalani catcher te azande mutu pende ya kisi vraiment. Ye abunda na kisi asala ate loro morte azane penda catcher te. Non, veut dire aza catcher, mais tozana ba catcher oh to bundaka style congolais na style américain ba veut dire baza bato bundaka style congolais donc aza capable ya bundana bato balataka ba jeep bapakuli bangola donc yango na style congolais ko biso boy toza na style américain donc toza moi différent place wana donc babiloko veut dire sala nga na osala ngote kena mela mutu makila na panza muna sala michopo no na osala ngote. Tout le monde a bakatcher oh ya ba américain batambola pena nguma bonde yo tambola na ngote tout le monde a bango karaye aye na terrain abundi bitumba na ya sisa ke lo baki bazo ba instrument pembeni ya ko bamba meko tambola na nguma bo seke yo zande mo kana yedi mais soko lobi au moins ba catcher américain batambola na nguma te seko tala catch américain te parce que ça na catcher mo na catch américain bande ko ya na nguma so zui tajiri abande ko bokela batuma imoko ya vert. Et ça, la catcher chinoise, chinois plutôt, azawana yabanda ko yana michopi. Na kama soko lo bon soko tala catch te. On a yebinde na mona non te. Na mona te. Comment la catch na ba 2020 2021. Non même pas. Mais si répertoire ya catch américain 2017 2018 au monde ba catcher on atangeli yo.
C'est comme mes questions, on va répondre à ngaten. Tout n'a que au gagnant combien de personnes autant que la biso combo na bango. Mais autant à quatre, c'est au gagnant on attend tout moroté. Bah c'est belé. Donc belé sur le nom d'autant attend musu to là. Tant que la biso attaque 5 kaka combo 5 personnes ka oyo gagnant bango au public et yebi que au gagnant 5 personnes wana. Autant que la biso ka combo na bango essaye le roté. Na gagnant Sirène Leblanc, na gagnant Gilit Maboroto, na gagnant Mascara Magique. Basé belé donc ça on autant que ça on ça ba publicité na bango. Bato o batangi ba combo awa est-ce que vraiment bo assure que ba gagner bino boy bisa biso vraiment ce bo assure ce que monsieur Koti tozan a poster ba commentaire na bino pona to yeba vraiment so ba gagner pas na moni atangi a hésiter na pona otanga bino ba combo wana na ngamo na mo lokola eza ngo ya lokuta ki a gagner bino so bolande ka émission oyo bino moko bo banda na ba commentaire na bino yango esenga surtout ya lukaye ou bien to luka bino pona to sala pe émission na bino bolo ba vérité réellement ce qui a gagné bino mais na mona azotanga ba kombo na bino na hésitation oui siko na minute oza na combat to oza isu na combat te bien mikolo ba makamba combat ngwe pemi bon naza na combat lobi na matete na stadium na bango moto a organisé yango eza honorable Raphaël Kibuka donc lobi naza na combat na matete oza na combat matete siko bo bundana nan bon na ebino adversaire te to sala tirage au sort belé ce qu'il faut ben de la salle à tirage et on dit ce que c'est ngaki babimi selo mutu moko okeboko bundana oui ce qu'on a zomona nyoka na wango vraiment azaneti azaya kokufa o azaya bomo et pona omona banda lala kiboy so azan nzoto na waninga na te so azan nzoto na waninga na te parce que c'est na lobika kenati kai au sala ba tapage ya omoni souvent na vandi sakai azaya kokufa ta sana bomo. Donc mal à l'aise ndozo sala boy na moni azo bouger ndenge zana mal à l'aise aza homme marié père de combien des enfants aza na mwasi na bana na ndaku abanda oyebisengo banda on a âge à 21 ans sikoyo moi no ya liboso aza âge ni obandaka déjà wana déjà boti to oyo botande après tazo ya koto bon on a bandaka wana mwana nga liboso aza na une année demi hein wananga na bandi mambo akaji lelo 14 ans donc nzamba obatela mwana liboso na 14 ans ouais oza mwasi na ndaku na kobana combien na bana misatu na mwana ko lo baté o raisonner ni to solo na oloba na raisonner ni nga na eloko raisonner te mais fona zo temps oyoka yo ce n'est pas dit que yo lobi kamba mona répondre yo combat na liboso ya vie tant obanda makamno combat na liboso banda na nini combat na nga liboso ezalaka na 2008 na 2008 na bunda na nga bana lipasa combat wa ganganya kawa deuxième combat na bundi na ngaba na katière mo pe ya ngaba to salaka nil parce que maboroto mo alaka na sima na ngai aboroto mokadima troisième combat na nga na ganiaka nde na yaka ko bima na ko bunda na ba commune mususu nde pe na yaka ko clôturer na njili so na nga pesa sentiment ya kota na musala oyo na nga initial non muta initial nga zate mais na zalaka na bateau na banda ko envier un jour parce que na zalaka karatéka na kase bonsomi mais na banda ko apprécier catch tango grand frère na nga uti estae nada azasko en Afrique du Sud tango ayevi kazalaka catcher na bandi lutte pas mettre Ninja Taylor azasko na France ndenge na yaka okoma catcher so tango banda elite wana obandika sko danina na tuna nano nanango o ala kisa onde kisi vraiment ya ko laksa o kisi ke poto ebilite koza nango sa no lit mezate ki osimbele ngo kisi na obino bosa lelo oya lelo ndenge ozade ana banyoka bomina intimité na lit ozala nango nanango ala kisa oke soki ozabe polo na yoka ki mtu mwa ki awa atuni alobike bobo manyoka oyo ali obise obike wana onzimo pesa nga 6 personnes c'est que ezaki nyoka opa koma lelo epana obo c'est que lekisa de abato ebele pona okoma na nyoka ona maboko siko nanango akotsa o sentiment wana bon na ozonga à côté à moto asengenga nyoka na 5 personnes même bible lobby sans sacrifice il n'y a pas de bénéfice so ibatu bakenda ngomba ko sambeleza po nzamba pambola bango bon na ebite loko nyo ko sala sacrifier te mbamo ko bénéficier nango même yoza mwasi so bimina mbal tuka no fa peso mbongo po moni pasi moko boye siko komanga na ko zwa nyoka ka ndengo na facilité
na bandi pe ko sala succès to pe na yebani na mokili. On a lobby boy. C'est que on a lobby que c'est que yo pe poko mana nyoka o lelo ndenge ozana na nzoto boy c'est que pour l'exa de amilimo batebele ba kenda pona lelo nyoka o akome pano tande kaka atomboli mutu boy mais o fulie ka mpepa to si avanti c'est que nga mo banga nyoka o azana e bato. Bon ezana nyoka ndenge mo yo pe mwa soko tomboka mbali no so abimi alobi oyoka nga za mutu ya za nyoka. Non, yondo moni nyoka na la biso ka za nyoka. Merci d'avoir fait une sortie à Doma Boss la polka de la prince et bien mo bomoni makama ondenge eleka alobi o azani na nzoto na na minito azanyo kate azana yenyo kate azande mutu ko te mazab milimo batebele la na nyoka oyo mutu oyo oluka simba nyoka oyo loba permission na ye moko soka yebiso simba ngapi na ko simba bon simba so na osimba ene tindeni na ebite ndenge yo olinga pardon badi moi eloko ngo ezo bangisa vraiment makasi eza vraiment nyoka eza te ke o aza ya kokufa be ya jouer te eza vraiment nyoka o aza pe nguma lisusu nyoka mabe o ya melaka bato abomaka banyama aza vraiment nyoka siko nyoka na onde azalaka boye aliaka neti nini mpona azala en vie. Bon, aliaka ba soso, ba lapin, ba cochon. Bana nyoso sombela ezalaka na ndako po afo nde na sombaka. Na zwaka epe boete, baze belé, aza yemoko te baza 12. Donc na comment olinga nde tango na ko tambula na oyo na bimisi ye lokolo na zwaka emukie na bombi akoli nde na sala première sortie na ye na kendeni maluku nde na otambuse siko na Kishasa. So banyoka ngo osombaka bango bateke place bateka banyoka na mike osombi après yo moko komo bokola eti ya koli to obimisaka ngo na ba esprit oze koloni na mungala mungala est-ce que bi village ba fanzo mungala mboka nini na mtaikela ngasko na uta pa ba fanzo na Équateur pa ba mongo donc auta kuna so banyoka obina baza 12 wana ba utaka kuna na fanzo bango nyonso ba uta pa ba fanzo na yango na tuniki osombaka yango to bango babimisela kwa yango kaka bieboke ozana papa na omoko boye oyo ezalaka ke soki obengi ye ayebiso de nazana nyoka mo awokei bosololi soki osenga sacrifice olekisi après apesi yo nyoka wana siko nayebi te ndeti nyoka kosomba na osombe mpona kene wapi po baya kolia ye na ndako to mpona sala nini parce que loko bapesi yo na oyo ezake osombi na misala ebele oyo nasombi fona bandoluka na banda koreedike ye akoma na esprit oyo ya ngai mais oyo ezake bapesi ngai ntango mosusu aza déjà même moral na ngai siko nabi nayoki oyebisinga ozana bana na yo mwani nango déjà komi ko initier na makambo bon ko initier na makambo c'est trop dire aosala non lit nayebi moment nini onga mona osala yeke akoma oyo nga na olinga na sala musala oyo ozosala oyo efutaka yo ke o ozwaka mbongo moko boye oyo esala kosunga bana na yo sunga famille na po onzima mwa po toyebi papa soki aza na musala mo boyebi ke musala oyo leonga na kokufa mwana nga otikala nango siko oyo yo lelo so otiki mwana na musala oyo elo ndi nango oganye po toyebi totangisa bana batanga lelo bakoma bato bakomela biso ba ministre bakomela biso ba député nde to mona lelo ba député bazali mais yo préféré otangisa mwana na lelo a 6 classe akoma ka osala musala oyo zosala mais ko sala musala ce n'est pas dit que oza bandi parce que na catch toza na député manzus na selemba wala député so oyi na minute na oloba numéro 1 à demiap ya caché judiciaire colonel général Egwake plutôt asa catcher so oyi tang musu na demiap tona catcher so oyi na ba instance ebele tona ba catcher so ke na minute muto azo konza ba commandant Mamadou major Frank Mokomboso asa catcher. Ce n'est pas dit que vous avez la catcher, vous avez bandi, vous avez bourrique. Non. La majorité, il y a des gens qui ont été en catcher, ils ont été en kamba pemboka, bakote mo boye. Na mona ngo vraiment za mo parce que papa na biso ebingwe. To mo lelo anuni vraiment pona musala o ya catch. Na ebité en d'ailleurs ya catch so sala musala. Na koma mona ekuta koma osala sur théâtre. Na muyombe gauche. Na mona koma osala théâtre na muyombe gauche. Na mona ke ndenga zala ke o ndeza ke papa e lelo papa biso oui aza catcher mais akendaki bureau na nzimite
ke edingwa kenda a bureau namona edingwa nde akoma na mutama boke toyebaka na kati makoma mutama boke yango azoloba musala o leso okotisi mwana kuna bando sala ngo est-ce que eko akoma lokwa ba papa edingwa etele bakoma batama boke atiki mamba kati mais akomi na mamba maboke non edingwa atika maboke atika kati te akoma na maboke parce que biso tout dépendant na culture art naza na droit oyemba naza na droit osala théâtre na osala onyo etangami keza art atika te est-ce que OK pe dingo tuni dingo pourquoi otiki catch okomi na maboke ebiso ke na tika catch non mingi na momone nde na maboke akomo sa théâtre na muyombe gauche président muyombe gauche to dépendant na culture art eza normal a osala art ngo ya kimukolo bongo ayeba couper na action est-ce que oyeba via muyombe gauche na ebika muyombe gauche asala théâtre ya part mais na théâtre muyombe gauche ala mécanicien ngadi dia tant muso yebite gauche azaka mécanicien ngadi dia oui oza journaliste eza histoire vraie soki na kosi kende sala ba recherche muyombe gauche alaka mécanicien ngadi dia sala théâtre na kimukolo bon soki dingo eko sala théâtre eza au dépendre na culture art eza normal. Ok, papa Muyombe gauche bonjour na koto zali nzokande papa Muyombe gauche azalaki na mécanicien ya papa Ngadia dia abanda tozo découvrir maramsu awa yango hermo pe ko sala émission zala bien reposer la question wana et ça la bien tozo ba maramsu ke azala na mécanicien mais ayi ko sa théâtre na kimukolo okwebisa nini pona ba fan na yo o balingaka yo ba landa komba na ya lobby lobby dimanche bazanga te na komba na ba ya vraiment ebele nini okolo ba pona ba fan na yo pona to ebe émission oyo ekokota déjà lelo ba fan ba Hollanda ti lobby de ba fan ba Hollanda nini okoyebisa pona ba fan bon na loba boy na ba fan na ngani osu na batoni osu bolinga mettre ma à l'aise na ebi ke bozala de cité bo sepelaka bomba na osenga na excellence Francis Chibalabala nazana katier moka uti Afrique du Sud a loba fort na osepelo organiser biso komba otande na osakanela e donc batutu bolinga nga boya lobi na stadium matete bo sepela bozala de cité boya boromona nyoka azali akufita lalite aza toujours ya olamuka donc moi mukina ko loba yangwana babi ba fan nyonso tu ya mal à l'aise bozala vraiment wana boya ebele boya otala nyoka kufite nyoka zo pe makaka nyoka osala ka musala na ndenga salaka mais bozala dessus te bomona ndenge akokweisa bato bakao komba mutangona nango wa uti Afrique du Sud oazolo bebele maître 10 francs 10 francs oui maître 10 francs babi mal à l'aise abi déjà mi batela mi kengela mi bata malisusu pona aoya na ndenge akanda yeso atamboli na nyoka na eboye bake mabe ezali mabe vraiment ezali so azana nyoka na ye maître 10 francs lelo mi batela pona mal à l'aise akokweisa vraiment akokweisa yo toyebi bato bakolela bato no ya Afrique du Sud nyonso tu bakolela mais mal à l'aise tozo kende na chute ya émission na biso tozo koma na chute bayo toyebi olobaki ki ozana famille belé vraiment na poto ozana ba fan pe lisusu ozana ba fan pena na poto ba mbote koto bazali moi lisolo asuka moi basala moi numéro de téléphone pona ba fan na yo ouais ba fan nanga tu ya poto ba père tu ba encadrangana na poto na pesi mbote na maître Léon Fumu ya impi na pesi mbote na maître Robin Azoza na pesi mbote na maître de Berry esika bozali ba mbota trop na bosanité kuna na Angleterre maître Chikeva maître Vis Mondeke toujours nazali maître Raja esika boza na Londres donc ba mbote belé nazaka toujours actif nazo préparer peka ba combat donc naza vraiment tika obanga naza vraiment naza toujours actif na obunda donc ba soutien na bino esala nga bien tangu na bunda ba encouragement wana et ça la rend bien donc bon ça la décidé pour bando CP la kaka numéro de téléphone bon numéro de téléphone est plus 243 89 48 62 225 plus 243 89 48 62 225 donc numéro nanga yangwana o nyoso na posa nanga iso benga azonga facilement. Ok, merci na ba fan nyonso ya Doma Boss la Polga de la Prince bino mo bomoni mal à l'aise ndenge ya pesi numéro de téléphone na ye ba fan nyonso o balingaka ye bo benga ye na numéro na ye en tout cas iko sala ye vraiment bien boye bazara ka moko na bino o ya ganyaka o ya sepelisa bino ezatele le so ba ganyaki na 3 personnes qui 4 personnes pas gagner été bo meka na PC chance na combat o ekoleka lobby bo PC chance bo PC vraiment ba chance belé a gagner mutu o ya zolo belé ya uti na mo ki Afrique
du Sud aye na kin akomi otsa bati makelele mais bo pese chance wana vraiment et que ça la bien mais bo bosana te bo s'abonner kaka na DKM Flash TV bozala dessus te bozala dessus te bozwa biloko bien o bo sepela nango merci na ba fan nyonso do ma boss la Paul de la Prince tokoki ko telema na biso na touché na ndambo na simbi awa moni ndenge za nyoka oyo aza vraiment envie aza vraiment envie bozo mona ndé aza boy en plus pas à kilo balié sakaye bien vraiment nyoka o balié sakaye vraiment bien yende mutu azosala azoboma penda so bonyi bo gagner wa lingi ki aye bakia ya pola atoucher ka nyoka kokweya bakao vraiment akokwea bakao vraiment ya makasi mettre bisous